moi c'est 16 ans. Moi c'est 16 ans. Maman n'a pas un mibale à l'ipolo. Moi n'a menacé moi dans l'angaï. Moi n'a menacé moi dans chaque fois. N'a remarqué que moi n'a pas moi dans ma bé. Ça moi dans ma balle, moi c'est 16 ans ça dans ma bé. Na mati l'icolo pour découvrir na mati l'icolo. Tellement menacé. Maman n'a pas ça babi makamu ya viol. Biso to dire on a bureau en livre. Maman n'a pas parvenu à mon nom na ye. Makamu ya viol. Ya muta gérant on a bureau maman au livre. Amina, si tu oses de faire quelque chose, nous avons même quand la place que nous avons la famille, nous avons au bimiso azate. On est qu'on a menacé. Nous sommes moment où on a eu problème. Que nous avons eu les amours. Maman François Saloum, à mon bali naïe. Avec maman Olive Ntanomaye. Maman Olive Ntanomaye présidente, ana maman nyos, ana droit. Alors bien on a droit. La personne nyos a limité parce que maman Olive Mutataye. Andimite maman batu maman Olive. Andimite maman Olive, maman modèle ça na batu andimite. Maman Olive kokotoriser ba bêtise wana ça na pembeni na ye. Yaka batu OK mutayo ko ta musuma wangaje ocho na poste moko boyo ko intimida batu nyos surtout. Naza menacé wana mwana nga mwasi naza menacé na ndako na nga naza menacé. Abirwa naza menacé ba maman Free Françoise. Naza vraiment menacé. Na la police. Na fundi na la police. Ba otika ba wa convocation ba kenda kate. Ba na kenti na parti ba ke ba convocation ba kenda ko représenter te. Ba kenda kate. Ba linga te so ba eka ba fingi ba so ba pesa ba soda musumbongo ba kenda za bureau de tondi libanda en tenue civile. Na sasa te. Moi Tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bisonyo zona bilare butike tokotana bisoto lata voyant simba mbogar tala ayezali na ndenge na yo mwani ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo
okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, motolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepez la na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.